tozobeta maboko makasi. Amen. 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 Témoignage d'angai et autres tourner tout autour car il y a accident na sala kana kasi na témoignage awa sala accident 29 accident na mimali ngati na omeko na kota ki hôpital batitaki nga nyonso elekaki bien na kota ki pe scanner eloko na ye kotémoigner bapesanga mikolo nazonga rendez-vous nakende batala nga lisusu parce que nazali mpe na problème na litoi ezaki mwa bambuma makila kote ya tempan apesanga mikolo nakende mpo nazonga aya kotala yango lisusu nazongaki ezalaki vendredi oyo quand nakei consulte na batali nga balobi motu ezwi choc te litoi mpe eza na problème te bakomeli kaka mwa kisi moko boya mai natiaka esukola litoi ezongi nango normal yango epesi na esengo nakanisa motu ekobouge mpo ebele bazala soki asala accident ndenge wana motu ekomi na baproblème komi koresone ndenge mosusu mais yanga babi donc eza bien batalisi nga mpe namoni yango nazokomisa nzambe abramisa pecha kwao